Bamouton tu yumbi amola opposition à Kinshasa SAT Chantini Ngobila bon ça message à son pesa peut-être ça sous bien yo moko na malembe longola likamba $500 pona ba wewe dala ba toi di chembo ka service dans un pays où il y a plus la famille de base dans un le combat de Moukeba la lutte de Moukeba la lutte ne remonte pas de nous la lutte commence depuis Kimbangu mais bitumba otobundaki nde efuti nde yango vraiment toza na esengo baesécurité assemblée provinciale odempoyi akosala na ngobila mpona manso wana nde batiaki maka na Moukeba na boloko 5 mois sans aucune raison mpona kosepesa Tshilombo mpona kosepesa Kabila. Nanga ezayo Doto nanga ezayo Nalingi yo na motema Sala nanga tinasuka Tindelanga banjelu Fungola lola na yo Mapamboli balandi RD Congo bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo ela mo pepo kwa ela mo bisika bofandi na bitandela bino pona kolanda magazine na bino RD Congo na biso to mesana toujours koloba po solo na kati na politico voilà cher ami internet bisika tozali bozolanda biso vraiment mingi na République démocratique du Congo Kinshasa la capitale précisément na commune ya Selembao bisika oyo toyaki vraiment na prison ya makala pona koluka kotala ndenge ndeko na biso Mike Moukeba akobima voilà toye toujours awa kaka parce que tobenga maki to komala kete baba kete mwana mboka akobima mokolo na lelo voilà honorable Mike Moukeba o bakanga ki bino no surtout boye baki dossier na ye bakata ki yango te directement batinda ki na prison kaka courwana et décider lisusu lelo abima voilà wana na tombeli mote nanga na bokulaka Pierre Elvis ici kozali na pesi vraiment bambote belé sans oublier Bokulaka Alexis Chikamba na pesio vraiment bambo tebelete na bosanité mosi ambinga balobi la japonaise balobi aime la japonaise et aime la japonaise mosi moko ya mbinga ta babi mosa pembe boye bazwa e wapi magazine est présenta maka na Yemoko la grande marmite de la presse congolaise Clarisse Ouetti voilà à suivre dans cette magazine RD Congo les sorties de notre honorable Mike Moukeba à suivre. On était, je crois, le samedi avec mon amboka, notre assistance, Mike Kebayo. Aujourd'hui, on s'est retrouvé le long de la prison Maka. Les pressions les années là par rapport, il y a émission dernière, tu as pour ça là. La salle qui a émission samedi. Samedi oui. Ouais, ça va ni. Bitumba to bandaki yango. Tozo continuer nango, toi tu continuer nango. OK. Raninga madame. To bandako lo bana batuté. Okangami ya mwana mboka Mike Moukeba et ça la machine à l'olenge et longo bana quitté. Lelo batu oh babando peut se biso raison, peut se biso raison. Pourquoi? Parce que ici quand on se réveille ça likolo parce que côté qui va recours, va requête, va répondre biso favorablement. Pourquoi nanga madame? Mwana mboka Moukeba ya sali 5 mois na boloko. Arrêtez injustement, illégalement. C'est pas Godin Poy. Godin Poy. Babunda kana mutu o ebi etumbate. O ali kuya kuya na politique, o ebi na no politique te. Ebi saka na micro na yo. Bitumba politique et sengeni o eba ngo mama Clarisse. Soko ebi ngote azui kao debout. Donc esika ali akola la bien te. Banda sango ya malamu ebima yake. Ndoko Moukeba ya bimiki banda akola la malamu te. Na ngona obi boye. Longonya la justice a fait biso raison. Okolanda na koloba mingi te na sentiment ya esengo mwana mboka Moukeba banda boulot ezongi politique ezongi elengi est-ce que tu ezongi elengi ba ko siéger le 30 awa est-ce que ndeko kozonga mosana elo lenge sengeli te il faut ba tuba ba toute précision voilà ya ina biloko mibale to fundaki Godin Poy bureau assemblée provinciale et le quoi liboso et ali nini et ali
kolongola baimmunité ya Mukebai na lolenge elongobani te eloko ya liboso eloko ya mibale eyake suspension oyo basuspendaka ye na assemblée provinciale ya une année esalamaki na lolenge esengeli te donc tobimisi victoire ya liboso ezozela sikoyo victoire ya mibale toatake sikoyo suspension wana po tokoyisango po banda basuspendre biso tosala déjà 8 mois 8 mois otiali 4 mois maintenant bobimi na ye to amorce lisusu badémarche po bakata une année wana makambo koloba awa soki nalobi naloba sikoyo nakopesa banguna wana banguna wana nakopesa bango ane zapesa bango force po baatake mais ifo na bibundeli toayi nango bango bayi nango te nalobi ka mwa moke napesi DG Elvis batonde mingi kuna na poto na santi pendake na terrain pe wali merci beaucoup c'est la tière ni poto comme 14 heures tokomi 14 heures et noza malamu 14 heures beti ba service administratif ya prison ba banda ko ba document c'est côté déjà na service administration et pas directeur de la prison 12 heures siko bango ba signer so ba signer elomba saline Abimi. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Balamboka na bosolo politique to me rappelle que soit on les aki base ya honorable na biso Mike Mukebayo na to komeka susu ko soit moi 2-3 interviews ya population pe aussi to la population approchez-vous awa to la population moi na mboka boni malam impression les années na mokona lelo. Bon, normalement ezali victoire ya population, victoire ya peuple, victoire ya lamuka, pe victoire ya ensemble ya peuple congolais. Voilà. Bitumba oto bundaki yango bandakala, batebele bakanisaka na mboko soko lobi bosolo yonde ndoki. Or ndokeza bao bazo yiba na libenga ya l'État, bazo yiba na kesa l'État au détriment ya intérêt ya population. Mais batunet ba Mukebai ba Daniel Safu soki balobi vérité bakomi bandoki. Or bandokeza bao bazo yiba po population azala malamu te. Mais lelo to sepeli Mike Mukebai azobima lite continuer pourvu que 2023 to sala lisusu makambo to sala ki auto prévoit to ko sala na 2018. Merci mon Mboka. Voilà mon Mboka okokolo banini. Nous avons des forces avec nous. L'affaire Mukebai prouve à suffisance. Nous avons le leadership de cette ville. Les gens ne peuvent plus bouger dans cette ville. Mukebai est libéré. Vous le verrez d'ici là, dans quelques minutes. Alors bien, tout n'a pas de question. Là, on a un journaliste. Il y a un moment de questions à moulaï, ils ont raté. Tu comprends? Le monde de la peuple, c'est une vocation. Les alliés, Zambé Moutabiangi, Oyoki local, Zamba Bengi. Ce qui Zamba Bengi, on peut se m'accorder. Donc on a bien regardé David, on a bien regardé Néhémie, a fait c'était la Bible. On a bien regardé Néhémie, Oyoki local. Le combat de Mukebai, la lutte de Mukebai, la lutte ne remonte pas de nous. La lutte commence depuis Kimbangu, Lumumba, Kasavubu, Tshisekedi. Nous avons tracé le chemin. Biso Sugotoye, Babilenge. Donc, notre lutte est Outikuna. Tokotika lutte. Et comme c'est mon ambition. Je pense que tu dis lutte. Peuple a besoin de sur la planète. Yo monité peuple a besoin de Tibalazar. Alors on la planète Terre. Yo peuple a besoin de comment la Mars. Voilà votre bien, bien. Dans un état normal, un ministre honoraire, vous ne passez pas. C'est pourquoi nous nous battons. On arrive à construire un état normal, un état réel. Ça, c'est pas un état, c'est un état fictif. Dans ce sens que les lois ne sont pas respectées. Si nous étions dans un état réel, Gentini Ngobila, l'homme de Yumbi, n'allait pas nommer les candidates.
Si nous étions dans un état normal, l'Assemblée délibérante dont j'apporte Godé Poyi aurait évalué l'opération Kinibopeto. On dit Kinibopeto, les abats propres. Vous avez battu yoga. Alors, même si vous avez un assistant de Baboukoumès, c'est-à-dire quoi? A échoué tellement, argument zaté, alors on se suspend de Baboukoumès. Service d'hygiène au sein de 10 000 $. Dans la monument Baboukoumès, c'est Bazoso. Nous allons mener une action avec les Baboukoumès suspendus d'ici là pour la réhabilitation de la Baboukoumès. Donc, ce qui ça y est, ça a déjà un contact avec Baboukoumès. Je dois être accompagné de Baboukoumès. Ça veut dire c'est un état défaillant. C'est ça, non? C'est une défaillance. Non, j'observe, je constate. Je ne suis pas censé seulement parce que le ministre a retrouvé que des ça les aime. On a envoyé sur le passeport au ministre. La ville à Kinshasa n'est pas Kunda, mais la seule bête, nous sommes sur le côté de la banane. Il y a ça, Banzele Zaki. Il y a l'homme qui a bâtissé. On a bazar, la bête. La Bundala Bango. La Bundala Bango, la Robi on comprend le métier. Donc Gentini, Kebale Gamba Wewa. Au moins la dernière Safou Liboso Bawewa ici. Là c'est une force à ne pas négliger. Baza bateau na Bundala Bango. Bawewa. Bawewa, bazoboko la bana, bazofuta bandaku, bona nini bino, opesi batu misala te. Soki biso tozi pouvoir. Qui va réussir à tout le monde question je ce sont vous et aussi l'andéri mais c'est ça. Voilà, je vous donne des questions. Aujourd'hui nous avons le pouvoir avec Kumbaki, Martin Fayou, Do Moïse Katumbi, Do Jean-Pierre Bemba. Tout aussi ça va où c'est ça. Est-ce que on a qui va faire 10 milliards Namiba. Tu investis 10 milliards la paix c'est Félix Plan. Non. Bon, Félix Plan Ozali, on les a beaucoup ma stratégie à 0,1% opposition. Ceux qui puissent aussi pouvoir 10 milliards à Miba, ça veut dire que Miba est commis en action. La jeune aux hommes là-bas, oui, il y a Camilo tout le monde. Bon, maintenant nous allons saluer ma montée. Gentini Ngobila. C'est la caméra. Je suis en opposition à Kinshasa, c'est Gentini Ngobila. C'est un message dans son pays. Peut-être c'est un soupe. Il y a $500 pour la dans un pays où il n'y a plus la famille de base, dans un pays où il n'y a pas l'emploi, même il perd aux autres fonctionnaires. Non, c'est comme toi. En 2021, nous avons 3 voix. 3 voix. Et on est là, ancien président du 24 voix. Chaque commune m'appelle ses voix mortes. Vous avez là, tu as ça à peuple. L'autre dissous les tokens. La bambou, la blonde, la moamba. La Daniel Safou, 350 000 voix. Vous avez là. Gentini, ça c'est un message. Ngobila. Babino photo bien amlo ba komba ba parana na bino bobo yo kama mtolo. Ngobila. Bazola bi Gentini ozo kate. Ngobila. Mani na bere. Ngombe ba promesse. Kaka yo Ngobila. Bandi ko suspendre bango. Kaka yo Ngobila. Oye. Bonjour papa. Sans raison,
Tabimisi Mukeba et la peuple. Chaque ça fait 5 mois Yangoyo. Sans aucune raison. On va dénoncer 15 millions. On va dénoncer Maye Oyo, président de l'Assemblée provinciale. Au pays à Kosala, Nangobila. On a Mansowana, de Bataki Makana, Mukeba et Naboloko. 5 mois sans aucune raison. On a se pesa Chilombo, on a se pesa Kabila, on a se pesa Kamere. Les lots constitutionnels attaquent Baboyaki ko Katalikambo. Personne qui n'a libana pour Kata Congo Bakatalikambo. Les lots Sengeli Abima. On va libana Congo Baye. J'espère que ça va marcher. C'est pas la quatrième malobate. Les Araki na même ko balobaki que assez na ka pardon ba ko libérer. Est-ce que assez du pardon ou des pression au peuple? Pardon pour les Cambodini. Maïka Ibaki Mosolo ya mototé, Ibaki mototé, Ibaki le côté. À 5 ans qui pardon, tu pas retirer pardon jamais. Ça concerne pardon à nini. Quoi dénoncer Baibimbo Mamboka. Quoi dénoncer 15 millions. Quoi le bête de Chilombo, Atika qui a gagné l'élection, c'est pardon. Alors Baki Ali combattre. Bolanda qui était dans 4 prison. Mais à dénoncer le lingue de prisonnier Moussou Bakoufa. À dénoncer la condition de détention est inhumaine. Donc Maïka Ali combattant pour la liberté. À la prison, à la Liban, on continue à défendre le peuple. Je peux si merci na Baïban Sobaye. Je peux si merci na Tata Mokonze Kolo Congo Martin Fayou. Oyo Atiaki. On a libéra peut makambo esila to pesi merci na kodonté à la muka oyo atelema ki pa lobete Mike akotika na prison suspe babelela ki na poto babela na kikutu babela na kisasa lelo akomima esengo na biso zalete bana Kongo baso baye ko ya maye bitumba ezali ko continuer omoni olenge confusion dans la kati ya ville olenge via bato yali ko beba olenge biloko nyote matitalo na Mike Mukeba lokola bibi boye o continuer bitumba pona ko libérer mboka na biso Chilombo na Kabila esengeli bakenda babebisi ekolo bazongisi Kongo sima bayi maloba to ko loba lelo esengo yali ndenge baninga nyonso tu bayi awa na to bino to. Voilà, chers téléspectateurs, quand on est aussi à Binoto assistant à Mike Mukeba, il nous avait confirmé que mardi, honorable Ozalibana, il y a un retour, qui sont Makala. Pourquoi tu as un mboka boni? Impression des années, non, Bon, l'impression de Bisseux Zali, il y a satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce que ça combat auto bundi, auto zui kadote, mais bitumba auto bunda kinde et fouti. D'ailleurs, vraiment, tout ça, esengo. Esengo na biso ko ka vraiment tina suka ta na romona, mona mboka Mike Mukeba elombe na libanda, na temi pene na yeto zui mo pepe asika. De wana ko ka pena ke esengo na ngeko mina isika fale ko koma. Et là on ni no esala ki ke lelo ba ya ko condamner ndeko Mike Mukeba na kata prison constitutionnelle a rejeté à propos oyo ndeko Godin pour ya sala. Ndeko Mike Mukeba n'a jamais été condamné. Oui. Parce que la condamné pour jugement salimate. Mais si quand ndeko Godin pour ya levaka ba immunité parlementaire na yena demande ya tribunal. Mais ndenga levaka yango ezalaka na ba irrégularité au cours constitutionnel a lié ko reconnaître yango ndé à remettre ndeko Mukeba na ba droit na ye. Voilà ndé yango ndeko Mukeba la finale sur na kati ya bolo côté il faut abima parce que ba arrêt à cour ezalaka inattaquable. Ba arrêt à cour exécutoire. Aussitôt assigné alors il faut ezala exécuter. Ndé yango siko. Mais on va dire que okende ba ko bengala rabino ba ko bengala rabino mais en fait des comptes boyo kolonga etumbo. Non yango ne la kisi c'est que tu ko la résistance. Yango ne ko ba kito la résistance. Alors le loto yo bengali biso lo biso lisusu. Bengali biso to les suspects. Yango moni no ba lâcher prise. Ba comprendre que ba imbo ka bazana raison parce que totali soki bango fende ngezalaki banana ebandeli kino na suka ba violation constitution ezalaki makasi. Ndenge ngona no sona lo barake. Soki ezalaki moi si constitution de ba mema pas docteur Denis Mukwege pour réparer parce que ezalaki violé. OK. Merci beaucoup. Merci papa dans sur quelques minutes ba boba ki to ko ndeko ko ma 13h to ko kindaka 14h. Et là on y est ça là. Problème ezali na arrêt à court. Il faut arrêt à la écrit parce que jusqu'à là ezalaki verbal. Pour arrêter arrêt verbal, il faut toujours arrêt écrit et qu'il y a une cour d'appel. À partir de la cour d'appel, bas sur acte. Or, et là qui lobby balai la procédure pour saisir. Yango bobo ça n'appelle que bas la grève. Ba magistrat bas la grève na bango. Le lelo bas la tiki mettre na carte ya cour na outi pe kuna vana koma awa. Bas la cour à cause de la juste signature
ya président et puis Edima. Bosaka pena lombango pongo ngebengami ebendani pena mo lombango. En tout cas mutako fandi sabiso zali kaka président ya cour atia mokolo to na ipo makambo nyonso esila. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Voilà, cher ami internaute, tozaka rawa na pression makala bisika o fait que ça ndeko mwana mboka Mike Mkibaima tosala mwa mutuna moke na ndeko mwana mboka Steve o bino mo boyebi déjà na bilili banda 12h ti 18h en gros tosaka a c'est le résultat ya prison lettre na le outil et ti courrier ah non ba signer en fait les manœuvres dilatoires ba benga on a droit bozo ralentir procédure pour traumatiser moralement. En fait, honorable Mike Mkebai a déjà un acquittement et puis na cour constitutionnelle. Au barré n'a irrévocable, inattaquable. Donc balinga te honorable Mike Mkebai a zané Kalibana. Mais c'est posé un problème. Il s'est posé un problème. Nazo linga no koisa batuka alobité. To yebi mambo nde sala. Si na bango eza batu bakeni. 14h na cour. Si Coutinho pasteur Coutinho bima non, c'est que ça manœuvre. Oui, eza manœuvre politique. Balingaki Mike Mkebai bima sans impact. Vous comprenez? Ba moni ne Mike Mkebai batu ba yaki belé, batu ba dire ah non. Jo oyo boye. Eza rapport de force na politique. Il faut to lukato dimner. Omoni pende bakotaka prison ba bana ko bimisati abasombi lupango mo boyole basala boye mo ba détourner basala boye bon to luka to bombe na nuko kimia o bosaka erreur parce que to Mike Mkebai obima aolekani na TV c'est quoi abandolo bagara donc ça mais on peut pas c'est ce qui dit ah Billy déjà tombe là un peu partout dans le monde déjà peut-être les gens ça déjà en direct ceux qui vont ça la manœuvre politique au pour publier la presse que Mike a Valelo Top Congo a annoncé qui en que on est arrivé aujourd'hui il y a eu des manœuvres est-ce que politique au tozo tambola na ngopenda et tambola lolenge sengeli Congo non politique et bandate Congo non to banda politique à soloté to ça la sélection d'amis pour diriger. Vous comprenez? On a Congo vraiment des politiques et c'est une séparation des pouvoirs. Pouvoir judiciaire dans la boue, pouvoir politique exécutif et la boue, pouvoir législatif et la boue. Na Congo ya raté. Na Congo on a député à côté de magambu ya gouvernement sans que ça la question on va avec les débats sans qu'on convoque ministre, sans que ça la motion. Mais au moins à ça maman ndengene au moins ministre azo sala mambu yo ministre intérieur cour constitutionnel et tiens mutwana gouverneur mais au moins ministre intérieur a boy ko rétablir mutwana voilà ba ministre ba roto sara mo konzambo ka fatité ba ebi ndenga koma c'est normal bato ça été bayebi ke muto a trahir bandeko na ye biso to repese confiance te pour trahir pe biso parce que faut pas saler banko wana po babimisa est siko incompétent. Voilà, merci mon amboka Steve Nasir prochainement to yambo vraiment na plateau to meka un peu sur la prenza na lolenge et sengeli na RD Congo na biso merci beaucoup. Merci. Voilà chers téléspectateurs, on est arrivé presque à la fin de cette émission. On peut pas dire qu'on est arrivé presque à la fin de cette émission parce qu'on ne sait pas encore mais on dit quand même que parce qu'il y a eu des honorables Oyo Bayaki pour soutenir Mike Mkebai Daniel Sanfou. Alors qu'il y a déjà Nabili écoute ceux qui caméraman à cause de la mission de la musique à tirer à Mutukanae bazo qu'il y a déjà il y a eu des gens qui partent déjà le lot à Kobi Malisu souté lettre il fallait où t'en as cours et ya awa ba signé yango ke ban manœuvre politique car ndenge de Steve Auti koloba awa on ne sait pas ce qui tozo kende wapi na politique na biso ya lelo ba isi biso lobito après d'un moment akobima kaka ce qui esengeli abima voilà merci beaucoup à toi mon boss Pierre Elvis bisikozali na pesio vraiment bambo tebele merci beaucoup na beaucoup la cache à la place Osali merci à toi aussi Alexis Chipanga voilà Chinkamba na pesio bambo tebele sans oublier Laetitia Kouya et Matika Songo voilà chers téléspectateurs on est arrivé presque à la fin de cette émission pour aujourd'hui Tosuki Awa Mike Mkebai abimité tozo c'est là baba de la lisusu ko benga biso et bon otoya to remember bien toujours Bilili bye. Posananga ezayo dotonanga ezayo nalingi yo na motema
zala nanga tina suka tindelanga banjelu fungola lola na yo mapamboli